na betaka blackité na ça complet na mutu mo to ngai na o ngana ko banga vous comprenez l'esprit est bien na mutu mo to na ko banga o na no banga sangai par rapport ya bateau yo ngodo bela wana na mo ate mutako ya de bands à London TV batika kolobara mara mususu oyo ezala esala matin orchestre c'est pas bien bon nous allons ni salaire on peut salongo bino ba mituka te et l'autre côté ngana na kitira PV tant déjà na mona mutu momboye alors ba pona président nga bono keso ngana zali na mona odema oyo des bands à London TV non rien jamais monstre te bêta production tout si ça peut ça 10 000 francs boy non ngano na mona moté là c'est en vrai habité ngano na mona moté ba na kota kitira oui je te dis des bands à London TV. Tu vas saluer 20 ans dans le mouvement, bien sûr, ma tu vas saluer 20 ans dans le mouvement pour les kangaï. Mais il fallait pas se comporter bien. Tant que vous avez 10 000 francs dans l'orchestre, on peut bomber palente. Vous pouvez bomber. Il faut que vous les kangaï TV bon nous panza. Ah tu as 10 000 francs, t'as la goutte boy, t'as la non. Il y a un autre mot des bands à London TV. Omoni masolo ya bagang ki wana Seden na Jesak wana zaki makamusu. Benga baba nani? Ya zana pangsolo mutoki ya pono to kamini. Omoni musique bagomoni musique babeta ngonde ngona tendenge ya nga memela ngo. Non. Musique babeta ngo bongo te. Des bands à London TV. Magamutu azoloba eza archifo yefle azala kité tant que bete bon tant comme on a été azala qui na concert magamolegela ebisukuna ayebite sko ndenge ni na komi ko ma premier ya ko sala be mission ya koloba ke mouvement ya ko panzana a récupérer batu mususu ou orchestre non Malawi to binaki concert ne o no sozo yoka na bazo sozo archifo go na loba pena mingi te po ko tanga bakombo ya batu boina ba émission boiza lokola neti donc to fula mutu kwa donc nga pena na temps wana te bolingo ezala tanzimbwe dombwile ya ezala tambongwe ya nzelanga na lokota babenga ngata nsamba bilokota ya l'amour. Des bands à London TV avec des Bruno original. Papa, boucherie biso na biso eza wapi? Ay maman, boucherie biso na biso. Soko kiti bo nari poulet, pour au moins la pharmacie, ils a toujours en face à pharmacie. Est-ce que bateka misunya bien? Misunya solo, au moins na ils soko kiti bo tout droit, au moins en à côté à pharmacie, nari poulet. Bienvenue chez vous, amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous nous regardez à travers notre chaîne majeure des Banza, London Télévision, de votre émission de Tika, Place de la Culture. Liboso Nabino, c'est Mago, l'apôtre de tous et les journalistes, autrement dit, Mobali Nzambe, l'homme avec grande H, l'homme noir, Pape, Topesi Ntamba, Pesibiso, Makazi, Makoki, Yamona Lisusu, Mokola Lelo. Merci, Babo, année à 2024, on a de Konsto Bakoti, Yango Bozaba champion, Bozaba guerrier, Bozaba guerrieuse, et puis, na représentant encore mes sincères condoléances très attristé na bandeko ba bungisi ba être cher na moni mut na vie faut que ça mingi merci et pas nzambe aza bolingo aza bonté abateli biso ko bana 2023 yo moko kuten na ba accident mi pepe na ba mbonge na ba contrevase maré na ba marambe belé komelio ceux qui pona batu mais aussi okufa ki nzambe apesi biso pe mazora ata 2 ou 3 minutes ya opesa nzambe merci na mona mingi biso batokumisa batu mutaka belo mbongo mutayido na likambo PC maloba kitoko ko souple maloba kitoko menzambo a pire abiso pema te pesa que merci. La Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi dans les grandes choses. Harmonie est important mon avis que ça reconnaissant pas nzambe na Galates 2 à 20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Galates 2 à 20. Lelo n'émission à référence Nero Yamba, artiste chanteur. On sait de l'orchestre Cultura PIV et monsieur Google Félix Ozo comme ko Bongo. Et j'ai na makanisi na kombo ya internet aza parmi les figures emblématiques na attaquant internet ba yebi en tout cas pour comprendre un peu mon ayambi mais déjà comment on attend ba comprendre que ça chanter ya Cultura PIV Toro Sola
toujours na masolo ezole ka tout ya culture pays vi lelo ba te belé ba obeta masolo culture pays vi na ba ndenge mabe ba te belé apparemment ba ngata culture pays vi ezala ou bien quelque part ba ki yemo ko pe moko nango arrêter famille comme ko bon ça be musala bon en fait na rezo moko ben prochain internet na makambo le na Malawi parce que hier na Malawi la fois passée tozali na cascadeur mais le pe na yambier et puis à profiter pe à me répondre par rapport à émission na ça qui la fois passée na ex chanteur ya culture pays vi na kombo ya Junior Milimo, je crois que tu n'es pas question pour Azap na poser ça après doit les réponses plutôt Zoa li solo ya Sika tout le monde a déjà na marché à disque ma belle Manzombo au DJ Bimi je vous recommande ba mourir à bonne musique na ba les cultiver bokina internet ba beta ma belle Manzombo Félix Oiseau quoi ma belle Manzombo beau consommer générique en tout cas ba possible déjà avant gouya ba fête en tout cas et ça so plaisir plutôt Zoa mouké moi mouké ba impression internet pour na maramboser le canal musique ya Congo déjà merci na merveille Denise et notre caméraman et notre monteur et notre réalisateur merci na Bob Kokisa na assistance na yo merci na Yannick Youra Pro double viseur merci à celui qu'on appelle les Debrino original les dépôts London City ya Sam Kunku les nécessaires motema ya mama Aimé Kunku attendez le Toroko Makara merci na maître Baina très très fort Jiloka international un gros merci à madame Loulou Louange Dokota moi chami sumi qui na kata Suisse otadi mo so komisiko merci na plus 1 numéro 1 il y a maman aux États-Unis madame Karel Axel Bicelel na pièce mot depuis merci nanga aussi na celui qu'on appelle les grands-parents Diebwanga papa Njinovic. Vous nous regardez à travers notre chaîne de Banza London Télévision, je crois déjà dans le bail Ganazana internet awa l'émission nanga déjà na ngana pesa bonjour internet. Ouais, bonjour Mago. Bonjour Kimezali. Bonne santé. Santé, ça va par la grâce de Dieu. Nzambazo batela. Nzambazo batela. Ouais, Nzambazo batela. Voyage les guindés. Tranquille, nous sommes bien. Tout le monde ça na biso et puis tout ça tout ça là. Tout est toujours jusqu'au mboka. Voilà. Pour continuer ba activité monsieur. Voilà. Na kolingo expliquer ba na moi muke ngala pe si na sali présentation na ngai mais na kolingo mo poser pe moi mukuse ba ba internet azana ni à côté qui tira pe vi na neni na rata qui tira pe vi sali combien de temps puis combien de chants bien combien de solo ba vocal au tient na tête qui tira pe vi. Bon ngai na côté qui tira pe vi na 2019. Côté qui tira pe vi na 2019 na ko kuta déjà bazana la préparation ya album ya article 23. Ouais, et puis on a un mouvement et c'est un qui montre à l'espace présent dans l'espace nata quelques vocales pour écouter bon déjà parce que ici va comme na suka magamuto comme déjà fin ici là non il faut donc ça artiste ou internet studio parce que la biso des vocaux pour ça la bien un album puis nous allons continuer à faire la culture pays vina de l'Unaza ce qu'on a culture pays vie. Voilà. Yeah. Donc, on a combien de temps? Ok, on a 4 ans. Ok, déjà 4 ans. Oui. Alors, on a 4 ans, ok, on a combo internet, on a 4 ans qui tira PV. Kokani? Bon, combo internet, on a 4 ans qui tira PV, oui. C'est ça qu'on a pour. On a un jeune. Voilà. On a un jeune, mais qui est dans ma casse, on a une musique qui a précédé. Voilà. Non là d'abord tout est les bases le babu le babu non on a précédé non ça là où ils ont 50 thèmes les autres là donc zana nous na ketira PV voilà ouais alors tous les gens chanteur bon souvent nous va chanter l'émission pendant temps mais nous va chanter bon miko loba peut trop boye mamuke boko sarabiso mais tout le monde peut yo kapena on salsa biso ka ba solo vocal na o ba so ba yo ba bia mtayembango parce que ba mso ba yo ka comme internet mais ba te ki mtasala vocal na zarayo comme ça au ça ba solo vocal na o ba yebi ki au internet ouais internet c'est un simple chanteur na bino donc ba vocal na sala na nzembo ya ketchup donc on a biso na sala vocal moko bolingo sala tanzimbwe dombwile ya wezala tambongwe ya nzelanga na lokota babenga ngata nsemba bilokota ya l'amour chumbe to feso ki okay okotika internet ya zolela mbwila deuxième vocal na saki na nzembo ya Congo Congo wa bakoko batikela biso Congo ya kimpavita bakoko batikai Congo ya Simo Kimbangu Patrice Emery Lumumba
yesenge tolingana tosimbana mpona lokumu ya Congo aya oleli. Et voilà. Donc ça dit qu'il y a des vocales dans 4 ça dans culture pays. Ouais, la salle a des vocales et puis na ba dio tout ça là na des pliques na zembo eclipse voilà. Voilà, internet et c'est un magasin sur Yambayo, c'est une émission à l'élo, mais il faut de ça là pour mademoiselle Belé. Il y a aussi là mais maintenant il peut s'amener sur le solango. Il y a cette dans la culture pays vie nous travaillons en collaboration, nous travaillons en synergie, quand même une relation courant communication dans la quand même malade aussi il faut le tout là-bas. Ouais, la culture pays vie tout ça bien. Culture pays vie tout ensemble, biso nyonso tout ça bien, tout ça mémoral. Mutu azana kankina muninga zate, azana problème na mutu boyo, kuna boyo non. Biso tout ça bien, tout ça bien. Zamba batela biso to lingité ba makambo wana ezalaka kala. Ezonga lelo po biso to wana ba jeune to ekitira fo to zala ini. Moi musique lelo so to za boyo. Ndipso to zana kitira ezala bien. Nini déjà ya malamu depuis bolim ça so bozo ka tozo c'est tozo toka bo compagnie qui ça donc moya makazi na Congo donc on n'a pas de choix donc il fait chaud il fait chaud na ta kitasa alors na kata kitira pe nini déjà oyo so fano bi so na likambo na logo po za pena grâce à kitira pays na kitira pays so gi lelo na peut ça exemple moi comme ce qui les lots dans matière avion les agrès il y a monstre d'amour voilà les agrès il y a monstre pour nous on a beaucoup c'est belé on a beaucoup c'est belé la bêta pas ex président la Jos que j'ai salé la PC monté Jos Diena et puis tant on a cultura ma souvenir il y a bien au normoni monstre m'a été en avion ouais na matière bien avion première fois na matière avion na kenda Côte d'Ivoire ouais na Côte d'Ivoire et puis na voyage à Malawi oyo des salles qui et puis voilà mago. Donc 4 ans au stade des vocales au salle des voyages dans pays Afrique Malawi na Côte d'Ivoire. Donc pour na yo bilan na yo ils en ont normal en 2023. Bilan en normal en 2023 on a apprécié tes mago. Ils ont mission surtout à une militaire ça pas même 3 ans que ça mais pas surtout ka balongwe akenda imazomère akenda pas faire akenda pas président Fali mais ngana zana nous tellement na nous jeune inspiration na ngeza nous faut na travailler na culture pays vie na zana on attend ngai il faut travailler dire et puis comme si soit ya rasima c'est que moi en tant qu'artiste c'est bien que Roba Bilan les en normal na 4 ans pour na yo et ça problème c'est moi que 4 ans des vocales générique moko participer na ba clip pour ça la badio pourquoi pas tant na 4 ans ba repesopé chance pour ça la chanson parce que na culture pays vous avez par exemple ba chanteur na bi awa so ba tali ba bi non internet c'est ali changer les gens dans monde peut que ba chanteur ba mais pourquoi na 4 ans tu as des vocales pourquoi ba repé chance à chanter pour la unité bon monstre déjà a fongolé l'épisode à Maboko. Tanionso a pesé l'épisode à Banzembo. Nous avons un Nzembo ranga. Nous Nzembo. Donc mutu kaka on a zoé mbela. Soka sisi mambane ko sala so vidende to luka to sala makamsusu merci mago. Merci. To luka to sala makamsusu et puis donc Nzembo ezali président sa pesé l'épisode à Banzembo. Nzembo ezali na mbela pe na mutu mais mutu on atanga kombote. Na mbela déjà mutu. Bon et ça peut ma bête n'a tant combo nae combo nae John Betofe John Betofe à la États-Unis puis c'est bambo tebele bien des mutu na dédié chant donc ils en ont un studio on peut tout manier va travailler mais na bombango déjà na machine quoi donc et puis voilà jour comme après pour tout ça là mala mususu oya tout ça les pinzes pour bien malongo il y a problème té bon na aussi na moi respect au rôle on appelle chapeau hein pour ba mon appel face pour na mon ozomi bomba uteli net ba nini ba nini qui donne internet bon internet pour tout évoluer pendant sous na makambo zappé ya mutu ya poto qui tape par tape na ligne nous on entend ça dit pour bandi maté na kata kitse va chanter baza moi na les tout nous na ko ba no beta le mso comme mago yembara pour na za tona na ba musicien alors la ligne nous on appelle temps attends pendant 3 minutes moi ça c'est une improvisation yo c'est pas ça attends ba science c'est bien ba artiste ba c'est ça yo tu rappelles quand même toi on a chanté parce que na ça au grimacer so ba à force de l'amour pour l'amour de mangai moto na nyakwa mapona yo
Aïe, aïe, ah. Yes, alabolinga yo ya bana mapasa kuliango na lokoso te pokoto nanga noki nasama kemba nazalaka kilo mingi atolinga lokoto kisa kotumba nazalaka la mananyani nazalaka kilo margoe nakanga kapeli bumu agomakaya na Paris rigane mpaka tobombi sangi tumbana yende kosenga yo soki moye ezali toka bwana mabeleki motema mobebi ye moto atuni yo mobali na ngai loba na ye boye die alingi koluka te o pona mibali ya baninga noki ya kosuka mabe o soki moto atuni yo makango na ngai loba na ye boye die alingi koluka te o pona mibali ya baninga noki ya kosuka mabe. Bon, beaucoup de commentaires, ça yembi bien. C'est à vous de juger. Pour musique, allélo, Michel va donc ça biso trop. Donc, on se regarde embarrassant. Moi, autant on a tiboué. Fond. Voilà, chers amis, je vous rappelle que nous sommes avec Internet. C'est moi qui va chanter. Il y a Cultura Pays Vie. Alors, Internet, lelo interprétation d'aller moi mingi na combo ya Cultura Pays Vie. Et surtout l'interprétation ya mabe et puis combo ya patron na bino souvent ya moko pe ezoko zonga na mo ba polémique ezana mabe te mais ceux bano ki na mo angle mo ya faux et ça m'a malamu te parce que koyoka déjà sali 4 ans na 4 ya Cultura Pays Vie ça dit bato ba sali ba 20 ans ba 15 ans ça veut dire ba ibina ko malamu koleka yo mais lelo tango ta la boui na 4 ya Cultura Pays Vie bandeko yo bazala ki liboso o bandeko travailler na papa na yo o ba contribuer peu trop lelo yo ba kita mouvement mais otali lelo ba makamba loba ki la fois passée parfois pas traiter mon bien poli parce que na Congo parfois tout ça du mal ya ko digérer vérité na ingé na Congo ça somme dans la vérité bon mon un poli mais somme dans finga bato ba sepene ça na Congo to mélange makamba bato ba baté wa puis vérité na wa ingé comme la vérité et vérité comme ingé. Alors aujourd'hui le temps autant la déclaration il y a mbiaka na o ba uta na palais ba longwa ba lo ba mingi en réalité il y a 4 ans pour 4 ans nous allons moi que zo mi lo belani bon ngai pour ngai mago na loba pena mingi te po ko tanga bakombo ya batu boena ba émission boiza lokola neti donc to fula mutu quoi donc nga pena na na temps na te ya beta masolo na seleka c'est pas masolo mon seleka donc na minute yo nga na solo na yo tozana temps oyo générique na biso bi mabele manzolo en tout cas makambo na pena mago zandi ko na osenga s'il te plaît pardon to ko sauter pena makambo na po na lingite kotanga kombo ya batu na be mission na yo zandi ko na singa na s'il te plaît pardon na lingite kotanga kombo ya batu na émission na yo mais autant va comme nini lisolo ya Malawi tsiko bima awa il paraît Burkina Malawi ngape kana okia biso ben story ki kara il paraît Burkina Malawi bozu ba 500 ba pesi bino président bi ke bo pesa ba 300 bino boboyi aesi bino bo pesa ba 200 pour te mettre la bande on a ba tika na ta Kinshasa bino boboyi président Siliki azu avec France to ki ka bimi internet le orchestre Panzani na yamaki cascade de mentira ngo le nero yambayo ibisabso na du soleil à Malawi ezala ki nini c'était quoi? Bon, le soleil à Malawi, tu peux décortiquer ma belete pour Malawi, tu peux aller concert, n'engi zalaka. Magambo bambongo wana obatutu bi na ba réseaux sociaux. Yebi internet n'engi komana ngo donc mutu tamso ebil kam na sourcité alinga kaka bimisa oyo ye ayoki na mato ya mutu soit puis voilà donc ngai nazandi lo ngona wo lo bate na pene lo ngona wo baksate po makambuto ligena na biso na Malawi et o no sozo yoka na ba réseaux sociaux ça archi faux même ici na biso na nani na poto na suki na les fleurs makambuto azolo ba eza archi faux ye fleur azala kité tant to bete bono tant comme on a été azala ki na concert
makambo lekela biso kuna ayebite siko ndenge ni na komi ko ma premier ya ko sala be mission ya ko lobake mouvement ya ko panzana a récupérer batu mususu o ya orchestre non akoy ko loba bongo te sur l'orchestre na Kinshasa te mago ya zana pa solo mutoki ya po no to kamini omoni musique ba gomoni musique babeta ngonde ngona tendenge ya nga memela non musique babeta ngo bongo te en tout cas na pesa la conseil pa ndeko na ngai batu oyo wana zolo bozwi ndambu ya kiltera bon Italie yo mtu yebi mais ngai na yebi na ngai te mais yebi te bon Fleury Fleur na boya ko tanga komoni mais na tanga komona Fleury Fleur en tout cas l'esprit est bien sur ozwi ndambu ya kiltera travailler na bon na ndenge na yo isate ko mo bon na TV ba comprendre que yo bo mo que ça ya na ya monstre o ko ki ko bo mo que ça monstre te biso tout aux au grand complet ba tout no que c'est bazali est-ce que ça sonité ba ndongo mususu bazo boba parce que foot bim parce que foot bim ba ma disa que na le mo ça na mangi parce que ba musu ba lobiki e bele bozo boya ko leka ko loba parce que ça soni pour sonité bo pesa ba chiboyi ba seden ba minimo pesa bango raison mambala ba gilo ba prophète bozo boya no la télévision bozo se retirer bozo boya bo mona ka so bito loba ndeti kaka bando ba omoni masolo ya ba ganki wana seden na jesak wana zaki makamusu bengo baba nani seden na jesak baba collègue malgré baba vie mais na musala baba collègue OK bukazinga makuna benga ya jesak ya seden rien yo benga bon moment so ba gang so ba nini oui baba gang za nani pona yo oui ba gang ya banani tamusu ba maître bon baba maître ndipso to yima baba maître vous comprenez makambo ba seden eza makambo susu il paraît ba makambo ba 10 000 francs ba transport to zwaka même makambo ba 10 000 francs ba transport to zwaka eza archi faux ils ont démenti mago papa mago bato basali ba 20 ans na mouvement bien sûr mago bato basali ba 20 ans na mouvement ko lekangai na boité mago basali ba 20 ans na mouvement ko lekangai mais fallait pas se comporter bien tant que vous avez 10 000 francs en orchestre pour le bombe palente beaucoup bombater faut que vous le gana TV bon on pense ah tu as 10 000 francs t'as la couche boy t'as la non il y a un autre mot est-ce que dans au tchèque au sixième ça veut dire quoi babada na mafinga suka la ngoi sikupona yo so mutalibi donozo ba 10 000 za kufinga mais ils ont finir parler tant que déjà papa bino après ça ça par exemple papa bino na parler à kabilo ta mususu 3 000 francs au fait de transport est-ce que va na ba ça va musuki ah papa ça pèse na 3 000 francs non ils ont bien ils ont propreté tant zo ba ki basé au Chine c'est-à-dire basé au kita aux ngolo banesne bon magoyo ko pas te na tebo oyebi ke mo en réalité ba mamusu ba 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 na raison hein yo zo ba ki tout ba ki ba 10 000 francs ba maramba ba ki za le kuta et ça archi faux mais est-ce que ça il y a solo bien le kuta qui bilo ba chanter bona kata kitia bo fana na banda na mio papa parce que zo ba yoka ebo sko ko va net na ba parler na biso c'est net ni et chez biso pour faire support ni chez so chez 10 000 francs normal papa net nga bona magona chez papa na mo belé bon ce que tu le banni 10 000 francs yo kana expliquer bien moi ba 10 000 francs wana ba 10 000 francs et ça va na ko lo banini et ça va transport ya biso so qui aussi laisser répétition et ça ya concerté et ça te salaire à mon tour mais bon ta production ou non rien jamais monstre te beta production tout si ça peut absolument 10 000 francs non ngalo na mona wote là c'est en vrai habité ngalo na mona wote bana kota ketira oui je te dis mbali buso na son émission mago ngalo na mona makamona de na ketira aujourd'hui ça dit yo ele biso na ba pote beta so za pe na kato fondé au mona ba combien ce qu'on a bisa ma t'attends litoi na biso t'attends litoi na bisa wote ba ko kate biso na biso na litoi ba ba yo toi ba ga na bo bisa wote don di maki mango ba bande ba ba ki el kuta yo confirmer biso bien affirmer biso non na bo bisa wote ngana biso ko lo moko mangaba 10 000 francs wana
les a transport ne tout qui n'a puis à mercredi jeudi aussi ici va transport va musicien normal intéressant yo ngo sanga yo ebi kitira bien koleka chipoy koleka yaya koleka milimo même prions sur le bi kitira bien koleka bango bien sûr bon va koyi va beta musuko koleka ngai mais na lelote nande bango baza na mouvement boye ngana ebi kitira suko koleka bango yo c'est ka 4 ans na 4 ans pa bata na linzaka ya bane ba sali yo komate s'il te plaît na lobi boye nde bango balongwa ndenga na tikala siko na ebi kilitira mouvement koleka bango. Bon, c'est bien bon. Tu peux dire que malheureux a oublié que c'est archifaux. Na mon obi que fleury faire à tika rose ça, sauf à ça l'orchestre à royal ça l'orchestre ça mission qui tira pays vie sur razo boulé quand orchestre ya kuli 3 0 kuta. Si vous bisanga makambo ya Malawi, ba ba ya monter. Si vous ebimi ndengeni ni bili bozangi ba 5 ça ba 5 no ba 3 ça boboyi, bozangi 10 na ba 2 ça boboyi poza silika ebimi ndengeni na la bisi dikambwa. Mako. Ngana oyeba ndeni. Bon, c'est comme vous connaissez pas. C'est ça on ça me bona oyeba ndeni. Oyeba. Au moins ce que tu appelles c'est pas minimum raison en balobaki. Makamni baloba. Que maman balobaki on est déplorer le bonheur ba bimba prophète. C'est ba milimu ba kuma ko azamasa mais ermo peut tous la mo ba limite ma monsieur koloba. Omoni papa on a au bon ba lobela on a monstre Félix monstre d'amour Félix Oisé quoi. Batika kolobara maramususu oyo ezala matin orchestre batika kolobaloba c'est pas bien bon zelongo ni salaire on peut zelongo bino ba mituka te et l'autre côté vous comprenez batika kolobaloba ngana na kitira PV tant déjà na mona mutu momboye aloba pona président nga bono keso ngana zali ngamona démarrer démarrer est-ce que big émission to bomba yango na démarrer makasi yo kama gona to bomba yango yo on a besoin ngana na bunga bangati ngana mi c'est complet je suis drummer ya ko tatonete drummer ya ko tatonete ça y ko la tena betaka plaquité na ça complet na ça drummer na ça danseur na betaka mbonda makasi no mona na bina artiste musicien na na mutu mo to ngai na o ngana ko banga vous comprenez. L'esprit est bien, nana mutu mote na ko banga. Oh nana ko banga sangai par rapport ya bateau yo ngolo bela wana. Na mo ate mutu ko ya. Lokolo bi mutu bomba yango. Bomba. Parce que ngai na mona ka mona na misiki. Soki déjà mutu mo ozo finga président na biso place biso ba jeune autre zali. Let's internet na minute na 4 culture PV. Donc déjà na yo ka c'est moi le gars le bébé pour le monstre. Michel les gars le bébé pour le monstre. Ngana za na démarrer. Très bien. Démarrer facilement. Ok. Si vous démarrez, c'est pas grave. Est-ce que au début parfois c'est un peu moins compliqué. Comment mon moro, comment papa a bébana kana bana. C'est bien que mon collègue a torté. Mais comment mon moro a yeka mon moro sur rapport na tel. Comment toujours ba nous tubalu on a quitté ba na l'engagement. Bon, au moni mona mususu pe na parler surtout sa papa était au rappel na lipambolité actuellement ba mususu na parler surtout sa papa tout dans lipambolité ya moni résultat na yango résultat na ngani baninga balonga ba beta ba concert na bango basalaki silikoti bimi ba sepe na pe silikoti bimi non attends na ngote ah yo tala ndene po tam suyo dans na TVT peut-être ba na la TVT na TV na chambre bon c'est côté de quoi et puis ba sala nzembo 10 000 francs zo bima ba na production monte en quelque sorte nzembo ya une chanson 10 000 francs. Ah, bah c'est 10 000 francs na chanson combo 10 000 francs. Chanson combo 10 000 francs. Ah ok, c'est bon. Oui, yo ba siko malobela na kati. Malobana tini. Maloba sika ona ezalate. Ah, magoto tika ko ya. Tout tika betel so mususu papa. Ah, ozolo babwe. Opika pele ba de réponse. Betel zolo mususu. Allez, on commence la sous émission amis téléspectateurs et de Banza London Télévision. Magwaza songi menanenga bien. Ngaki songi sonanga ezalaka bien pour na ngana zo information na fixe parce que cascadeur avec mambo ba lobi na Malawi za lukuta. Ah pe internet sabige mambo avec Malawi c'est bango eza lukuta. Siko na bien. Ah pe siko fleurir faire azo sala mouvement siko avec ozoba mission mingi culture PV. Alors surtout ceux qui ba salope demande au Kenya ote. Ah rien simbatin. Oui simbatin. Ah, tu vas transport 20 000 francs qui était. Et simbaté. Ah, tu vas 20 000 là, c'est 10 000 kolo ou bien. Et simbaté, faut y ba woyemba lwanga. Ah, papa. Ay ba woyemba lwanga. Et bon, il faut gagner na sali kanga mboko.
mais mago ngana mikitisi na ngana sala vocal kanga na mboka te mais 4 vocal des fois ya bébé ya fui mago na oza ba divi oui bien sûr mago mais est-ce que yo mutozoloba ça net ni non ata vocal ko te yo yebana salamate ngai na boye na ko gebeda ba fleri jamais ata bo ko se sirila mukilo gebeda ba fleri boso ba ya ba bengi o yeba na rien simbate Zimbabwe. On a pas de production. Ah, la production, c'est bango. Puis c'est pas production na biso. Ah, ouais. Quand on a Côte d'Ivoire na là. Ah. Allez, cette émission là c'était Internet. Merci pour notre temps. Comme la suite émission, Batouba retenir ni na passage dans la katia des bandes à London TV. En tout cas, na PC Yemoko Grand Prêtre des bandes à London TV, PC Bambo Tebele, caméraman original. Des Bruno original, la PC Bambo Te petit no internet yo. Nazawana pour nous faire l'émission na chaîne na biso. Et puis donc Bambo Te n'a pas ya merveille, le grand caméraman. Merveille Denise, Bogar Moroboé. Donc Bambote nanga la pesa Bambote rapide. Bambote pas ya John Betofe des États-Unis, Aristote Kibumbe na États-Unis, na Bosanité Rugen Paka, Simo Zangu Kimakinsala, Nadège Nsangu na Paris et puis nous allons créer na pesi Oliboda Milandu na suka na Zeka prêtre. Azamoko. Voilà. Ouais. Allez. Merveille, merci Vimbi Sanga et ngana otika internet na plateau internet zela il faut otika na pona champ pour tisuko ba bande mara teke ozoyema. Merci na équipe de Banza London TV, merci na Merveille Denise, merci na beaucoup merci na De Bruyne original et merci aussi à celui qu'on appelle les Salem Matumona. Frère Salem Matumona, chanteur na biso mission gospel na biso. Au moins na boakio, o mago boka ngate frère Salem Matumona. Donc na boakio moins na boakio. Donc na boakio na peso de frère Salem Matumona mission gospel na biso donc ba mission ba usala explore mamanza belobi frère Salem Matumona peso mbote mon ami proche et privé en même temps mon frère de sang Britain le combo donc te peso mbote ya batu ya Andreas donc te peso mbote merci na maître José Bolé ma maître avocat conseiller manager souvent ya lo baka quand on est beau mais quand on est jaloux on le restera toute la vie jaloux puis pourquoi pas aussi un grand merci à celui qu'on appelle les grands-parents Diebonga papa na Genève na rata France to peso mot alors tout si ces missions non tique la internet à celle la biso nga limi ba 5 succès attends moi quelque chose mo besa ba moi plaisir parce que ba mission ba ko lo ba trop ba chanter boye ba botika ko lo ba trop internet na tique lo ga mi ko attends moi 2 minutes mo saka na biso mais ça dit en tout cas tika na ba grimace pour nga mo de ce qui m'a fait en tout cas yemba pe na miko yango to tique le miko yemba pona nini likambo soki balobi na yo olingaka kobeta tembe moninga baoyo bapekisa basuka boye mama mwana babota na tembe aumelaka te kuna babenda singa mama likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tonga abotoli tonga okotonga na nini okotonga na nini lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tonga lelo bayebisi masa osalaka abotoli tonga masile tikali polele okotonga na nini likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokola tonga abotoli tonga okotonga na nini okotonga na nini lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tonga magoe ouais Kimakinsala John Betofe américain Aristote Kibumbe na États-Unis na Bosanité Yemoko grand prêtre Zeka Luzeka JP Lukombo Mikorason na Bosanité
Alain Boïka, Nabo Sanité, chef Nangaï, Champs-Élysées, Cascadère, Nabo Sanité, Eclipse Massoso, Cultura PV Mobimba, Soda Nabino Yeyo, Toza toujours force. Check. Papa, boucherie biso na biso eza wapi? Ah maman, boucherie biso na biso. Soko kiti boye na riz poulet, toi au moins la pharmacie, ils a toujours en face à pharmacie. Est-ce que bateka misunia bien? Misunia solo, au moins na ils a soko kiti boye tout droit, au moins yango à côté à pharmacie, na riz poulet.